Bandeko na ngai napesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline na ye lelo kosala video pona kopartage makambo oyo ebomaka basali na Nzambe. Mutu soki azosalela Nzambe eloko nini oyo ekoki komema ye na liwa. Nazo kopartage yango lelo par rapport mingi na koloba eza par rapport ya expérience makambo oyo ngai moko Mama Deline oyo ekomela ngai oyo elukaki komema ngai na liwa nde esika nayaki ko comprendre ke basali na Nzambe ebele bakufaka na makambo oyo. Eza vraiment makasi yango wana na kolobela na video oyo nazosala awa. Ndeko na nga zwa temps na yo ya kolanda likambo moko na moko. Na ko expliquer yango par rapport ya liwa ya ndeko na biso otomoni évangéliste Ekuchu. Évangéliste Ekuchu lolenge auti kotika biso, ça fait presque 2 semaines banda akufaki. Banda akufaki vraiment kolo aza na biso na video o na bondela na komba tata mwana pe Molimo Santo kona bomo ikona bikamwa Nzamba mpontulendo Nzamba bakoko na biso zwa lokumu pona tanki to oyo pesinga ya kofanda devant caméra pona ko partager makambo oyo tienga ina partager na bandeko nyonso o bakolanda nga kolo na bomo papa o nyonso eza yo teza mosika na nga mosika na video oyo na kombo na Yesu Masiya. Zala na ngai zala pe na ndeko moko na moko oyo akolanda video oyo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo. Amen. Bandeko na nga ndenge nauti koloba nazo partager makambo oyo par rapport ya expérience oyo ngai na kuyayebi o nakutana nango na chaîne oyo ya Deline TV to partage ka makambo oyo eza ya Molimo. Mbote na bandeko nyonso ya Deline TV. Nzambe amona bino bana bilembo nyonso obozwaka temps na bino ya kopesa nga litoyi koyoka makambo o nga na lobaka. Ezaka po baksa 1+4 na bomoi na biso epesa biso mayele. Yangwana makambo oyo tosalelaka ba video oyo. Tolobela makambo eza spirituel. Nazo lobela nazwi omoni le mutakufaka soki ata mateya na matanga bateyaka bato batika li bateyaka mutu oyo sa kufite. Nenga Mama Deline nazo loba boye nazo zwa kaka exemple ya makambo oyo toyoki pona ndeko na biso évangéliste Ekuchu. Nazo zwa kaka exemple ya makambo na ye lolenge ayebaki na lolenge toyoki makambo pa ba proche na ye na bato o balobi pona ye na ba msupe ba na bango ba proche te me balobi o bakokai koloba par rapport ya ba ndenge analyse na bango basaleli ndenga nazo zwa ka makambo wana pona koya kotalisa bana Nzambe ke ekoki kozala moni tango bato balobake fo ya leloko boye mute bomiye fo ya leloko boye fo eloko boye mutu na mutu bazo tatone par rapport à vie o ya bande ko vivre ke eloko boye mute ko bomaye nde na parmi biloko wana nyonso ekoki pe kozala moko nango oyo pe ekoki koboma évangéliste Ekuchu. Yangwana ngai pe nazolobela par rapport ya ba point nyonso o ngai na yoki vraiment par rapport ba point nyonso ngai na yoki yango nazozwa point moko na moko nazolobela awa. Ba point o ngai na kolobela awa ezali boye. Ezali boze na tanga ngona komi awa pona landi vraiment ba émission ebele o bato basali pona ye elo na pambola Nzambe pona ngo par rapport ya la majorité mutu nyonso toute la majorité o bazoloba ba o bayebaki ye vraiment bazoloba ke akabaka azalaka gentil akonsideraka bato nyonso aza na komikitisa do ba point o bato ebele bazoloba oyo vraiment na tire attention nango presque mutu nyonso azoloba ke azalaka gentil azinalande pe mwasi moko boye alobaki alobi ke soko okutani ata aza nango te ya moke fo apesa yo ata aza nango te moke akopeso pe bato o basala na émission balobi ke entoura soki aye kosala na émission na yo ozosepa po yebi ke akopesa mwa quelque chose. Donc vraiment eza ba qualité moko ya kitoko oyo toyoki bato balobi pona ye.
akabaka vraiment loboko pete gentil komikitisa antoka nzambe azwa lokumu mpo nango wana esepelisi nga vraiment makasi donc wana eza point makasi oyo eza ke nzambe akoki kokanisela na ye mpo nango. Bapoint tokolobela awa eza bapoint oyo évangéliste Kutu azalaki kosala makambo wana ou bien balobi mpo na ye bongo o bato balobi mais tozolobela ngo moko na moko awa mpo ngai napesa bino exemple nango napesa bino pardon lolenge analyse oyo ngai nakoki kolobela ngo par rapport mpe ya makambo oyo ekomela mpe ngai. Voilà donc awa nakolobela ndenge évangéliste Ekutu azalaki ndenge toyoki ke proche na ye alobi ke bazalaki déjà komona vision ya esprit de mort kati na église tokolobela ngo. Voilà nde bazalaki komona déjà vision ya esprit de mort tokolobela ngo. Tokolobela lolenge évangéliste Ekutu azalaki kodénoncer faux pasteur tokolobela ngo. Tokolobela lolenge pasteur évangéliste Ekutu bato mosusu balobi ke mosali na nzambe bakoki kolia ete na bandoki to bato mabe bakoki kolia ete tokolobela ngo. Bamsusu balobi ke mosali na nzambe akokufa jeune te tokolobela ngo. Bamsusu balobi ke évangéliste Ekutu asimbaki kisi peut-être asimbaki kisi bamsusu balobi bongo tokolobela ngo. Tokolobela pe lolenge bato balobi ke akabwanaki na mwasi na ye oyo amonela ye pasi mwasi oyo asutena ministère wana mama Kati bato ebele toyebi mama Kati wana nga nayebi na banda komona ye abande koleka awa nasi tokolobela ngo nde bato balobi ke peut-être kozala cause ne euti na kokabwana ye na mama Kati azwa mwasi mosusu ya États-Unis. Voilà tokolobela ngo awa lolenge pe azaki mutu la majorité bato bazaki na ye o bazolo baki azaki mutu malamu boyeboy dernièrement nakutana ene alobi nanga ke azo voyage azokende Canada ndenga azaki ko loba makambo ya voyage na ye tokolobela ngo pe awa nde pa kende kotala lupangu moko bakabelaki na Njili Brasserie tokolobela ngo awa tokolobela su nini ndenga azalaki kobondela mpona bakaya bato ndenga azalaki kobondela bapriere ya combat spirituel ndenge azalaki kobondela mpona bato tokolobela ngo awa wana eza makambo oyo tokolobela awa na video oyo ngai mama Deline nazokosala ekosunga biso makasi po toyeba surtout video oyo basali na nzambe surtout basali na nzambe soko ozwi temps na oyoki video oyo bandela ngo lisusu des fois okozwa ba point nécessaire oyo ekosunga yo kati na video oyo kolo amona biso ndenge nauti koyebisa bino ke tozosala kaka tozoyoka natila bino nano audio oyo video oyo nalandaki yango toyoka lolenge bazaki déjà komona makambo na église. Révélation moko epesamaki révélation kuti ya prophète moko autaki Afrique du Sud aki kokoya kosala émission tozalaki na ye asala émission na ye alobiki ntango nazokota namoni na njinga ya bino awa eza na pasteur moko asimba magie atangi na biso komba église abe nabomi komba église pasteur wana akota magie mais bapriere bino bosalaka awa ederangeaka ye kuti komeki meme na bandimi na ye bakoma kosambela meme awa mais nga naza kompaya awa nayebani te namoni nabuna na esprit moko pasteur wana sikoyo azwa omoni ndenge ere moko toyambaka bato ebele ere moko boyambi bato ebele ere moko bato bakimi pasteur wana lokola aza na moto baloge moto atiela bino esprit ya ebembe moto bakenda kozwa esprit ya ebembe ya mwana mwasi atia na porte église ye nde ekimisaka bandimi ye nde solo ya ebembe wana soki esali
muta ko ya sepe na mate ya sepe na prière solo wana bimi bato bakimi moko suto boye bato plainte na balabala moko boye bato bakimi bakondi biso moto comprendre te parce que nda ya ko fongola biso ke batina bino ebembe parce que on a cela bino ebembe donc po na kaka ya kokita mais na qualité ndenge nzambe akotinga confirmer nga wa nzambe azalaka na bino chaque jour nzambe azalaka na bino toyoki awa ndenge adjoint na ye auti koloba ke paster moko autaki libanda nde apesaki mpe prophétie apesaki bango prophétie alobi ke pa église moko eza pembeni na bango église moko oyo eza pembeni na bango wana ke paster ya église wana atiela bango ebembe place wana mpona kokimisa bandimi oyo bayaka mpa na bango bandeko makambo oyo esalamaka na okota na modindo nango te me esalamaka bokoki kozala bosambelaka place bozali baeglize eza ebele eglize mosusu ekobundisa eglize wana mosusu yango fo kosala keba kozala makasi na mabondeli na bagene e prière e place mosusu bitumbano ekoruta okoyeba te bitumba na nga ezoruta wapi soki nzambe arevele yo te okoyeba te place ni bitumbano oyo ezoruta toyoki ndenge balobi paster wana ya voisin atia ebembe place wana nayebisi bino basali na nzambe bato bosambelaka nzamba solo lero ozosambela azala moto ya bagene e prière tika badistraction na vi na yo so ozosala badistraction koki kokufa esika liwana oyo koruta ekoyebana te paster wana azalaki kobundisa ye wana mpo na nini baza pembeni omoni soki boza pembeni baeglize wana nyonso eza pembeni bino bosalela nzamba solo moto bino bozobelaka na eglize na bino ekobanda kokende kobebisa misala na bango soki baolinga otika o wana te bakotika bino wana te bakoluka bakimisaka bandimi bakimisa bandimi mpo suka nango bokanga ubie swati kobwakela yo moto ozokamba place wana maladi swati kosala eloko mo mpe koboma yo base na nzambe ebele bakufa na makambo po place bino botia eglize mutu mosusu mpe atia eglize place wana me abandi kobundisa ok yo teya bato na ndenge na oye pa teya bato na ndenge na ye bato so bamoni ke bazala bakozala bamoni ke bakende kuna bakokende kuna bozomona place liwa mosusu ekoki koruta ya basali na nzambe kaka na bavoisin pembeni wana bavoisin basali mpe eglize pembeni soki oza ya nzambe bakobundisa yo soki oza bamoni ke oza ya nzambe bakoluka mpe bainitie yo so bakoki koinitie yo te bakolekisa mpe na liwa pourkui sikoyo wana fa lekisa mutu na kotiela bino je crois nini mo kaka ye évangéliste ekutu mutu alobaki yango na bavideo na ye moko so na otiango aboyoka alobaki alobi ke na monde spirituel eza na badegré po olonga na monde spirituel mutu azobundisa yo soki aza na niveau ya likolo nga mpe mama deli nayebisaka bino yango na modindo nayebisaka bino yango me base na nzambe ebele bakomprendre yango te akoki koloba yango me akoyeba te eza nini en fait ozomona donc alobaki oyo na video na ye moko wana ke soki mutu azobundisa aza na spiritualité likolo koleka yo soki wana akoki koboma yo akoki kolonga yo olonga te mpo ye aza na spiritualité likolo soki ozomona ke succès ezomata yo il faut koma na spiritualité likolo oleka bato biso bana nzambe spiritualité likolo kokoma na ona ndenge nini okoma na spiritualité likolo lero ozogene mingi mpo ozobondela mingi olongwe na vie ya distraction nde okozala na spiritualité ya likolo so oza na spiritualité ya likolo te bakolia yo bandoki oyo ya bapaster oyo bakota balogi bandeko na nga akolia yo ale na bandoki ya famille na bino donc aza kuna besoin te kasenga nzela na bandoki ya famille akoki kolia yo bozomona esika liwa ya base na nzambe ebele mpe ezoruta a partir ya baeglize oyo eza pembeni na ye baeglize voisin wana bamona moto na yo mpo bango baza na misala mabe moto na yo bakolinga yo te bakolinga yo place wana te bamona ozotia kaka bamona ozotia vraiment ozotia bango kaka yo ozotia bango eza kaka mabondeli na yo
donc po oza na spiritualité ya likolo koleka banguna na yo koleka bato bazobundiso eza kaka na sekele misatu kobondela mingi kotambola na kobanga nzambe epi ko gêner jeune et prier base na nzambe lelo ba gêner asute so bande ko gêner mbala moko na semaine banda ko gêner 2 fois et puis programme ka ba gêner na yo moko ya 3 jours au koti makasi to continuer na sainteté oza na vérité obangaka ye botiaka maloba na ye awa soki ekutu oyo bato bazolobaka ekutu azalaki moto abakisi te parce nga aloba aza mopaya wuti afrique du sud sikoyo na ngambu na ye moko ekutu nzambe alobaki te soit ngambu na yo na ngambu na biso l'église tobandaki kobunda na. Vous êtes parent et si vous pouviez lancer un business en bolimbisi nalongola nini publicité yonga pa na nga na tika na zera bozala longa publicité ok to continue bapriere osalaka tobanda komona 2 cercueil na kati église batiango libosa chere 2 cercueil message ezalaki tozomona 2 cercueil na kati tobandaki kobunda makasi mpo na esprit de mort tozobunda esprit de mort na avant papa ekuti asala accident ezalaki makasi na kati église bamona 2 cercueil wana tobandaki kobundisa esprit wana na bapriere tobundisaki nzoka nde ezalaki déjà soki ezalaki annonce nzambe mpo azwa moto na ye oyo sasi wana sona namonaki yango yo to ye nga namonaki yango namonaki esprit wana nayebisi ye tokotelako meme na retraite na ye tokoti retraite ya 3 jours tochasse esprit wana mama moko mpe na église amoni yango na culte ya mama amoni yango de cercueil kaka tobonielaki mingi me lokola eza mokano na nzambe. Voilà, to continue awa toyoki adjoint na ye makambo pe etika te point ok awa tomoni passer adjoint ya prophète Ekuchu pardon évangéliste Ekuchu alobi ke esprit de mort ezalaki komonana nango na église esprit de mort vraiment ezalaki komonana bamonaki 2 cercueil na likola chair wana esprit de mort bandeko na nga soki nzambe révélé esprit de mort eza po mutu akufa te soki nzambe alakisi bino ke esprit de mort eza awa eza po mutu akufa te eza po bolongola esprit de mort wana soki nzambe alakisi te yebaki akolakisa liwa me kolakisa na forme moko boye bino bocomprendre ku te ke eza liwa na façon moko boye oboza na idée te ke eza liwa le mutu akufa nde bobi eloko tomonaki anosaki biso liwa biso nde tocomprendaki te mais soki nzambe atalisi clair ke liwa ezali awa seke nzambe aza na mposa bobondela liwa wana elongwa ozomona liwa wana elongwa tango baluki koboma yo batie esprit de mort kati na yo mosai na nzambe bomoni liwa bobondeli alobi bia bakotaki ba retraite makasi mpona kobimisa esprit de mort wana bandeko na nga kobimisa esprit de mort kati na bomoi na yo kaka ba retraite na ba prière na ba esprit de mort ya niveau mususu eza insuffisant basai na nzambe ebele bakufa po ete ba esprit de mort ekoti kati na bango bayebi lolenga obimisa esprit de mort te bayebi lolenga obimisa esprit de mort te soki olingi obimisa esprit de mort kati na jeûne et prière normalement il faut kende penda kokota ba jeûne ta mutu ya ba 21 jours obondelaka heure nyonso ozosala effort nyonso po esprit de mort wana elongwa mais nakoyebisa bino ke esprit de mort elongwaka na ba pratique obondeli jeûne et prière et puis okombine yango na ba pratique oyo kosala pona kobimisa esprit de mort wana nazoyebisa bino vérité biso atoloba vérité nga mama Deli naloba vérité po esunga batu nzambe merci po esungaka batu bato ebele bakufa bongo esprit de mort papa okufi pe nga be esprit de mort combien de fois be esprit de mort oyebi tango bato babimaka mama Deli nazokufa okufa des fois baloba ya solo
bato bapesa ba prophétie awa mama Deli nazokufa ne o akosisa ta kokufa bazoloba ata soki ekuti na mpa nzambe te na monde na bango baprogramme ke baobomanga bacreye baprofete na bango na baprofetese na bango bakoloba ke nga nazokufa ezaka mpe ke naza mpe na esprit de mort nga mpe na osenti ke naza na esprit de mort me nakobimisa yango baesprit de mort mosusu mpo obimisa yango eza facile te soki oza kidiba okei ko okei donc vraiment bakokaki kobimisa esprit de mort te donc yango etalisi nga ke liwa ya évangéliste Ekuchu ezalaki volonté nzambe te bien sûr po nzambe kaka akorde pe me nzambe atalisaki bango po babondela balongolango me bango moko bakoki na bango kolongolango te yango akufi na ye basali na nzambe ebele bozokufa bongo bokufa pe lolenge wana po lokola boyebi bapratiki te bolingi kosalela bapratiki te au nom de Jésus au nom de Jésus esprit de mort longwa au nom de Jésus longwa bakisa na bapratike bakisa na pratique nga na bomba te zwa mai ya mungwa zwa mai tia mungwa bondela nango sukola yango bimisa esprit de moko ekende ekobimekei nango ekobimekei soki ekei te eza kaka wana donc wana mabondeli makasi accusation eza na kati wana osukoli ma ya mungwa esprit de mort ezobima te accusation eza na kati okokufa accusation eza na kati ndeka tolobela boye tokoma na bakisation okoki kosukola ma ya mungwa obimisa esprit de mort base na nzambe ebele bayebi me baloba yango te lokola nga nde naloba boye bango baloba yango te bango moko wana bazwaka esprit de mort azwi ma ya mungu abondela sukola ebimi asukola ebimi me mondimi na oza na esprit de mort ayebisi te ke ezwa ma ya mungu asukola ayebisi te ke na sukola ma ya mungu selon ye soki alobi bongo baloba paster abungi nzela ndenge bino ebele boloba mama Deli na bungi nzela bino boloba mama Deli na bungi nzela me pa na nga nazobénéficie na makambo na bato bazoyoka mambo nga nazoba bazosala ngo baobénéficie place liwa ezalaki omona liwa elongwe nango voilà tozo continuer awa je crois tosisi na video oyo nalobaki tokolobela lisusu ni boze yanga nalata linette pona mona makambo bien akomia nalobaki tokolobela likambu ya ndenga bande ko dénoncer ba faux pasteur boze anatiela bino video ndenga azaki ko dénoncer ba faux pasteur ekoki komema pe mosali na nzambe na liwa awa nde nalobi nazotiela bino ndenga azaki ko dénoncer video moko ezali awa eza na chaîne na ye Évangéliste Ekuchu TV awa na miniature nango batie elongi batie elongi ya Bosta batie elongi ya Mama Blanche titre nango akomi ke esprit ya Mama Blanche ezoganga nde abandi koloba makambo oyo donc ndenga azolobela bolanda bino moko menga na comprendre abandai kolobela mingi awa na video oyo adénonçaki passer Bosta nani Charles Bameko et puis adénonçaki nani Marcelo Tunasi ok totia boyoka ye mondambwa nakati ya mokili wana ezalaki sekte za moke oyo bieleme na nini atalisa bino ke na mokili oyo tribulation ekoya yango moi na temps oyo bieleme Satan afabrike maintenant bafaux pasteur Satan afabrike bavisibilité bozomona ya bapaster na temps na bainternet na bapage na baplateforme na baréseaux sociaux mingi sur 100% 95 baza bafabrike bango epa Satan bona nanga très bien na bandeli visibilité bozomona na bapaster ebele ya baréseau oyo bazoteya awa na Kinshasa surtout
Parce que la RDC, c'est le pays à Jésus-Christ. Et Satan comprendre dans le monde entier que Yesu Masia va diminuer dans 90% la RDC. Il y a un RDC, c'est le pays où Satan a fabriqué ma pasteur, ma prophète. Et belé oyo, pour Bible, il y a des gens qui ont mouké. Quand il y a des gens qui ont mouké, il y a fabriqué des mots. Comment rouler dans les Zambé, dans l'enseignement carrément. L'enseignement, la doctrine, la démon, la doctrine, la sorcellerie. Et la féglango, la parole de Dieu Liboso, mais la sima, la carte à fond nango. Kimbo te vandi sami la carte yango, baza bajara ba passer oyo, baza côté kaba, ba ami Nzambe, le monde des ténèbres et pas Satan. Nazongi, dans ce sujet Satan fabriqué, il y a des pasteurs, surtout bien les meilleurs. Pasteur, il faut accueillir Bez. C'est un grand antichrist. Nakatine azana deux sexes. Aza pasteur, nous avons mais azali homosexuel. Nakati évangile. Et Wana Marcelo. Il faut vraiment que ça le manakata libota na ye ou soit il faut aller eloko moko boye eloko ele ko zala soubassement lango et ko zala kaka ya mokili et tellement ko attirer tension ya batu kombo na ye elobami na ba réseau partout c'est par là ezali carburant na ye et le diable a péché à fonctionner lango na kati évangile et c'est par là biloko beta kana pour attirer tension batu nde église de eza gonflé azali fabriqué marque déposé à Satan na kati ya mboka na biso RDC et baza ba pasteur oyo na kati de l'église batu nyonso ko na ba église ya ba pasteur wana bozomona ba plein bien aimé mutu toza l'église wana bazali na caché ya 666 na ba front na bango spirituellement bazali ba caché ya 666 diable a fabriqué les biso ba pasteur à mabe na kati ya Congo et bien na nzambe mingi bazo memama na kati ya discernement na kati ya sentiment diabolique na kati ya sentiment diabolique quand yo auquel l'église wana et que comme pasteur wana biomo boyebi et si tamara toujours na événement mo fa loba ou soit il kamoko et toucher vie personnelle ndebe c'est ça l'ennemi wana zali marque déposée à Satan abandaka bien na Nzambe et ayeko beba mena komba yeso tikala munoko komba Jésus wana tangaka ce n'est pas Jésus de Nazareth ce n'est pas Jésus-Christ il y a beaucoup de Jésus dans le monde des ténèbres dans le monde de la magie yango boni bakomi ko attaquer ngai bakomi ko tindelanga ba faux message à cause ya ba mission ya ba témoignage on a zoya basala nzambe o bazaka bandoki ba o bazaka magicien ba o bazaka bato basala ka satan bongo limitema bakomi ko attaquer nga mikolo babi bakolandela nga pe bakofinir na nga bakofinir na nga te muto asiminga apesi nga pema eza Jésus-Christ soki Yesu a décidé te eloko esalemela eza te tokobunda mpo na évangile oyo bino boye na makombo ya Yesu me na nsima bobombi mashine na bino na kati bobombi ki homosexualité na bino na kati bobombi makambo na bino ya salite ya bondoki ebolati apparence ya bangelou oyo kutu na bana nzambe bakokoma kose dute mutu mpena nsima nekisi te asalelaka nzambe aza na ye ni ayeba eloko te me ntango azotala bino bokomi komema dute na bavéritable bana na nzambe nayemba bana na nzambe ekomi problème mpo banda koatake bokoatake nga te mutu apesi nga pema eza jésus christ mutu abimisi nga na ténèbre eza jésus christ mpe yesu apesi nga message oyo natalisa bana na nzambe okeba ba église ya limete kobanda premier ri tosuki ntina 18e ri namoni ba église wana nabi te ba église nyonso bon comprendre entre makambo eza bozala na kanga
toyoki ndenge alobi bien wana eza Marcelo Tunasi alobi clair Marcelo Tunasi nayebisaka bino na baeglise na bokeba ba marque de la bête bazane belé bazana na ba 666 na bambunzu na bango yango wana bakotikala kuna bakobima te siko yo mwana nzambe oza na marque de la bête ne longi na ote oza na elembo ya nzambe lero ozokende kosangana na baeglise bongo omona ta msu na église passé Tunasi wana baza soki combien de mille membres soki combien na comprendre pe ba montant te sependeni mais ta msu omona 5 kaka o bazana kachete siko ba wana siko fu ba bundisa bango il faut tiba luka ba beta bango ba caché ya onzamba ba ki a delin yepsa bango ba bima na église wana po bazo betaka bango na ba caché ba o bazo tika na église wana ba o baza déjà na ba caché ozomona alobi yango awa siko makamba boyolo bango oyebi nzamba mpungutu lendo te oyebi ba pratique te ndeko nanga soki omoni évangéliste Kuchuli wana ye tozo tatone makambo msusu alobaka boye yango pe ko mema ye na liwa po azo dénoncer bato oyo ngai Marcelo Tunasi nga na leki na nguya na leki na puissance yango amekanga kokanga te Marcelo Tunasi amekanga akokanga ite 2 fois Marcelo Tunasi amekanga akokanga ite po nga na leki na spiritualité malgré spiritualité na ye aza na ngambo mabe aza na ba puissance moko ya ba démon ya mabe makasi kuna mais l'air azo yi attaquer nga lokwa na muta mabonde muta jeune prière nzamba mpongutu lendo na yebi nzamba solo azo bundelanga yango monike Marcelo akokanga te pona zalaki na spiritualité likolo siko base na nzambe belé bazo kufa l'air ya isa ya nzambe te l'air azo ya ko dénoncer batu na yebisaka bino batu musu ba dénonsaka batu baza du nombre na bango lokola Roger Baka za na bango amwe abongola mutema na moni akomi koloba nzamba mpungutu lendo toyebi te soki Roger Baka bongola mutema nzambe fa révéler surtout nga nzambe fa expliquer nga po nzamba kotika nga na position nga na zana mpona Roger Baka te ozomona Roger Baka dénonsaka batu kaka lokola mwa mbali oyo mais Roger Baka azana bango kuna ba osala eloko te le bakuta na bango baseki kutu ayo po betenga mabe ba osani ba okima na bango te ezaka ponga na zwa pe ngambu wana mu Satan le diable azana ba stratégie moko ko imaginer te évangéliste Ekuchu oyo nga na ebaka ndenge nini sina monaka na ngai na ba vidéo na monaka na ngai déjà na ba vidéo mais après na yaki koloba message mona salaka pona Roger Baka na salaka message mona dénonçaki Roger Baka ke azala ya nzambe tende ngazana nde par rapport ba commentaire o bataki na commentaire na eko mona commentaire moko ya ye évangéliste Ekuchu sikoyo na yebite so na mona ona lakisa bino commentaire wana pe na réponda ki ye bozela na lakisa bino yango na moni yango na yebite so boko komona yango yango yo message oyo yatiaka commentaire na video oyo nasalaka pona Roger Baka bozomona réponse na nga pe yango wana na yebite soki bo ebaluki na yeba te bomone yango wana na réponse na bozela na tanga ngo ndenge natiaki evoma kande na nini oyo po nalandaka na ngai pe na video moko to mibale avant mais natiaki penda kate talaka ndenge bato bazalaka ebele ya kolanda eza pasi mpona kokanga ye mais yesko nayaki koyeba ye a partir ya video oyo nasalaka mpona Roger Baka akomelaki ngai boye yango awa akomelaki ngai akomi boye mama awa olobi pona Roger Baka ebongo état d'âme na yo eza bien te ya batu batika masumu yesko lera akomelaki nga bongo le nazotanga ba message ya batu o bakomaki ba commentaire
le nazotanga ba commentaire nde na komona commentaire na ye oyo na tire attention na likolo na moni ke évangéliste ekutu lokwa na moni ki bakomi évangéliste ngabi donc muto nde aza évangéliste nde na kendaki na chaîne na ye le na kei ememi ngati na chaîne na ye na koti na chaîne évangéliste ekutu nde na kendaki komona ye le na talaki na kangelongi nde ngabi eza nde ye yo muta lobi boye nga na répondre ye boye na lobi yo okomi awa oza évangéliste bondela soki oza ya nzambe akolakisa yo ngai akolakisa yo ya ngai donc yo acho bondeli pona naibisi bondela pona nzambe akolakisa yo yanga po ya tunaki nga évangéliste ekutu le na lobai ke Roger Bakaza ya nzambe te ye aye kokoma ke yo lobi pona Roger Baka bongo pona yo moko te ya batu batika masumu baya pa nzambe nga na komeli eke yo okomi awa ke oza évangéliste soko oza ya nzambe bondela po nzambe atalisa yo eta dame na ngai me ngai na continue na lobi na ye olingi natindela yo ba audio ya batu oyo nzambe atalisi bango po na ngai ngai natunaka kutu nzambe eta dame ya mutu te na bolingo na ye ye moko alakisaka biso bana na ye tanga ba commentaire oyo bato bakomi oyo nzambe alakisa bango po na Roger Baka na audio oyo na batindeli ngai eza somo po na ye na komelaki ndengwana lokola nalandaki na chaîne na ye na talaki yango nde esika na ya koyeba ye apartir na mpe nde na yaka koyeba ye moko soki nakutani mpe na video ne ndenge alakisaka omoni awa makambo ya lobi awo na otiotela bino kala te awa ezali azodenonse nani Marcelo Tunasi a précisé nayebisa pe bino ngabi Marcelo Tunasi aza muta ba buzz alinga ba buzz le ya sala ba buzz wana ndezo sala e bien alinga muta ba buzz yango aloko ya alinga ba buzz ngasiko na yela ke buzz wa makamba solo soka créer buzz ne na yela ke pa mamba solo za ya nzambe te nzamba atalisanga nzamba lobana nga omela kama kila batu yango munya yaka komena sengai me alonga anga te siko évangéliste ekutu azo dénoncer bato lokwa ba Marcelo oyo azaka des fois to yokango biso nyonso ke Marcelo aza des fois to yokango siko le ya sali ba video boy ba tika ba bundisa ye siko le bazo bundisa yo ba créelo liwa bato o musana bango eza nini yango moko soki mosana nzamba kufi atana ba ajo ya kufi nango to pambolika nzambe pona nini bato oyo bia ozo dénoncer bango bakoluka bakotiso na groupe na bango po okoma lokola bango doba initie yo okoma pe na misala mabe ozomona yango na tam susu soki bazokoka bato nyonso te na mokilo ba initiaka bango bato musu baza bato okutu okoki ko initie te soki penda bolimbisi bato musu na mokilo ba initia bango te soki olingo initie ye mbala moko nzamba longoli ye na mokili ozomona mbala moko nzamba kolongola ye po aprotéger ye c'est ça baka mususu bongo po lia nzamba azoyeba ke oza na connaissance te motelemi ozodénonce bato wana yo ozodénonce bazoleko na nguya po yo loko so oza na connaissance te bandeko nango oza na nguya mpe makasi te oza na nguya te okoyeba ndenge nini bazoya koakize yo na makambo moko boye ozomona donc ikolo aza na biso donc wana nyonso nazolakisa ke lolenge ke liwa ekoki koya pe pai ya mosali na nzambe bamsu balobi ke mosali na nzambe akokufa na afwa komaka akoko akoma mokolo akokufa 20 boye oui mosali na nzambe akokufa 20 pe sans ke balia ye akokufa 20 po nzambe atalisanga ke mwana moko azobotama akokufa na age ya 20 ans
po akoyaka ko soutenir ndeko na ye po na ministère ala pre ya kozonga ni donc aussi sa mission na ye donc mission ya mutu ko osila na âge moko ya mukie soit mission moko na pays to wapi mission na mutu ko pe ko sila na 30 ans na nini pe akufi to mona Yesu Masia akufa na 33 ans mission na ye o ayaki na mokili oyo akokisaki yango ozomona donc okufa avant to ndenge nini yango te ezoloba ke Mose na Nzambe ye mo pe évangéliste ekutwa lobango Mose na Nzambe akokufa avant akokufa avant te okokufa na avant soki mission na esili ou bien balingi ba initier yo ozokoka kokota na spiritualité makasi te ozoyeba ba pratique te ozoyeba te ozokoka kobondela te bazoluka ko initier yo nde okokufa pe avant be bakolia yo oza na distraction bakizio na makambo yo sali bakolia yo pe okufi so ozali kotambola kati na kobanga Nzambe oke na lie de repos oke kopema kozela o ezoya so otambola na kobanga Nzambe te oke na lie de tourma c'est ça donc Nzambe asunga biso likamsu balobi pote na mon minute epusani ebele balobi ke akufi pona mwasi o bazalaki na ye mama Kati so boyebi mama Kati te mama sœur moko boye ape mama taza sœur toloba aza sœur moko boye aza mama papa na bana mais pas na biso aza sœur oyo a bobiso to benga na ba mama OK aza mama oyo azalaka koloba makambo ke leba corona abima makasi leba corona ezalaki andoleka na ba chaîne mo na ebite tu pa lende le tonani abande ko pesa ba publicité bando pesa ba publicité na ye asala biloko bokoko o ayebisa biso to melaka matembele maya matembele soko zui tonga wana mangwele melama ya matembele pona kolongola nini nango période moko ya kobima sale mission moko alobi ke ndenga zana ba menacer ke atika koloba makambo ya zoloba ye wana mama Kati oyo azalaki mwasi na ye na ebite soki mwasi to copine na ebite donc ba rumela na ye ipare nde toyoki ba rumela na ye mama Kati a soutenu ministère na ye asomba voir même ba ban ya liboso babanda ko fanda na église wana mama Kati mtu asomba kango na moma oyo na tikal ko ka place monte ba expliquer pourquoi baboya na kina mama Kati wana donc évangéliste ekutu aboya mama Kati na ebite so mama Kati aboya na mukuse bakabwana na mama Kati akeko bala mwasi États-Unis ozomona mwasi États-Unis bande konanga Nzamba talisanga na relation nyonso ya mutu le bozo kabwana il faut linga ozala na raison linga ozala na raison so ozala na raison te eza accusation relation nyonso na mutu le bozo kabwana linga oza na raison ata camarade le bonimbo kabwana na camarade linga oza na raison poso oza na raison te tribunal ya molimo ezali tribunal na molimo ezali mama Kati akoza ndoki azala ndoki te maloba nyonso ya koloba ekolanda mwana mobali oyo ekoka ekolanda isa kufi deja donc mama Kati soka lobi kaka doki to longola point ya kindoki to tia point normal mutu obo moni na eba pasi obo moni ba pasi nde to ki ke évangéliste kutu amona ba pasi na mama Kati a soutenu ministère wana ba travail na une église ye kutu ataki mama Kati maboka comme c'est pe mama Pati soki pe mama Kati pardon so pe pasteur so pe nani do ba travail na ye mais ba kabwana eloko ni bakabwana na ebite so ba mibala na kibo bakabwana ou bien baba mibala na kite akiko bala mwasi États-Unis otomona matanga ne alobi wana alobaki parole mwasi na landi bi basali 4 ans na évangéliste ekutu mais avant 4 ans wana donc na ba 2021 wana le mama Kati azoleka na ba réseaux sociaux mama Kati bazalaki na ye donc atiki mama Kati akeko bala mwasi États-Unis alinga ko kende États-Unis le 14 oyo tozoko makala mingi te anga ko États-Unis le 14 l'autre aller combien anga ko kende États-Unis le 14 oyo donc j'ai dit oyo je crois l'autre a mardi je crois le 12 dati non bobo lo bakaso bino mo boyebika donc dans quelques jours awa évangéliste Kutu anga ko kende États-Unis
oke kokutana na mwasi oye abalaki mwasi alobi avansaki voyage 2 fois o bakutanaki na Ekuchu donc mwasi autaki États-Unis akitai na Kinshasa 2 fois bakutana na Ekuchu nde basali makambo alinga ko rejoindre mwasi le 14 kako tozali et puis toyoki yango ke mutu nyonso ale nakutanaki na yebisaki nga ke mois prochain azokende États-Unis nakutanaki na ye alobaki ke so nzambe alingi mois prochain naokende États-Unis ayebisaki nga le 14 azokende États-Unis. Comment mutu mwana nzambe foza na discrétion koza te lobaka et ko koze pe jalousie na batu ke ye azokende États-Unis jalousie na e ko koze pe liwana ye. C'est ça. Wana tozozwa ba point oyo liwana e ko ruta ba point o liwana e ko ruta nde na lobi e koza ba faux ba passé o ba Marcelo Tunasi ba faux oyo ba lukai ba initié ye nzambe nde aboya kita mswaza la initié nde alongoli mwana na ye alongoli ye ozomona toyebi te soki pe ba initiaki ye esimbi te makambo atindaki wana pe nga na o toyebi te tozolobela nga surtout nazolobela makambo point munene oyo nga na koyi kolobela so ekomema liwana ye eza ndenge bande kobondela mpona badelivrance ya bato bandeko na nga faut tozala na connaissance spirituelle so oza na connaissance ya spiritualité te mpona kobondela mpona bato basali na nzambe elebe bakufa nango bandeko na nga pona kobondela pona batu mutaza na esprit de mort yo zo bondela pona ye eza na risque esprit de mort wane ya pa na yo mutaza maladi yo zo bondela pona ye eza na risque maladi wane ya pa na yo sikule maladi wane ko ya pa na yo so fo yeba ndenga kolongola ngo pa na yo so yebi ndenga kolongola ngo to okufa mutaza na molimo ya accident yo longoli obondeli pona ye molimo accident fo elongwa lere ezolongwa na ekokota pa na yo mutu ozobondela pona ye so lere ekota pa na yo yosko fo yeba ndenga kobimisa yango base na nzambe ebele bakufa pona oyo nakobetela binongo oyo ememaka nga na sa bakufi oyo ememaka nga na liwa ya mutu mosusu oyo azokufa nga na telemi pona kobondela yango kozanga connaissance nde ememaki nga na liwa wana obetango yango nalingaki na partage na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai awa pona makambo oyo eza spirituel tozwi kaka nini ya évangéliste Ekuchu pona kotalisa ke ekoki kosalama lolenge oyo po biso tozwa mayele video ya suka nazotiela bino awa boza na tiela bino ngo video ya suka nazotiela bino awa boza na lukango video oyo voilà musala na yo oza na succès na savoir olingi yango ebakisa sikoyo nzambe likolo bakisa nzambe posoko oza ni spirituellement bien aimé bakolia yo ozoyoka boyoka mabolo yo na se na moyo soko ozali ni spirituellement oza na protection ya nzambe te yeba te bakolia yo ngai nayebisaka bato soki oye kosenga protection pa satan osali erreur ko satan aza na babranche moko eza large yoko okesenga protection na kisi na mutu na ndako nganga na mutu soki okesenga protection na maikai ou bien na rose quoi parce que na monde ya satan il y a des niveaux par niveau soki oza na niveau inférieur okuta mutu a supérieur yeba ke akoki kolekisa yo eza lokola armée eza lokola lieutenant so akuta na machin aokauka mais ntango oza protégé et pas Jésus-Christ bien aimé dans le Seigneur protection ya Jésus ekoaffecte makambo nyonso osalaka mosala no ya maboko bana na yo ndako na yo eloko nyonso oza kosapartenir na yango ezala protégé na loboko ya nzambe epuis moto akosimba ngo aza te yango moni bato bameka bana na nzambe bamosusu babela maboma bamosusu bakufa avant mpona koengage bitumba na moto aleki na spiritualité na moto abombami na maboko ya Jésus Christ basangasa bitumba na ye te totangi awa David akwesi bandeko na nga wana era azosala video oyo
Évangéliste Ekuchu vidéo oyo azosala ngo pona madame Elombe o awuta ekotika biso. Donc ye vidéo oyo tozomona o mutaoloba asala ngo azokufa dans 2 jours. Donc lokola akufaki samedi vidéo o asala kiango jeudi. Asali vidéo jeudi mais samedi azokufa. Azolobela makambo akufa. Yango bandeko nanga tango batu bakufa katoi baka bango batu bakufi biso to kufa te ngana osa video olelo nazoloba pe mamba kufa to yebite lobi okuna yangai yango na to bonga maka to tambwa na kobanga nzambe lero teli mozo s'engager na likambo mo pona koloba yeba spiritualité nini o esimbi yo yeba spiritualité ni o esimbi yo na yo kaka mawa na bato azoya azoloba ndeti ya azoloba bien azoloba kitoko yango makambo nzambe kotelema na loyenge te osangaje na likambo moko boye alobi yango aya on a ebiseki bino alobaki ke muntu akoki koboma muntu faza na spiritualité plus koleka ye sikoyo ye alobi spiritualité na ye eza abombami na Jésus Christ ozomona sikoyo kobombama na Jésus Christ yango eza yango te na koloba ke mais pourquoi bale te kote kokufa akufi penda liwa ya batu ye penda liwa ya kufi penda ya batu penda bale penda ye moka lobai mwa nzambe bakolia ete alobaki yango mais baleye pona nini azalaki pona nga Évangéliste Ekuchu azalaki na connaissance penda makasi te soki azalaki na connaissance makamba molimo oyo azosala alingaki kotambola quand même na obanga nzambe anga koyeba ke na tambola na kobanga nzambe po ba akize nga te na akize te ka tambola na obanga nzambe te na akize na ngote mais soki le bakabona ki na mama Kati soki ya azalaki fautif eza accusation munene eza accusation soki mama Kati alobi kaka justice nzambe sala nzambe osala justice na ye soki batu o bayebaki baza misala mabe bayebaki ke mama Kati asutena ye na ministère oyo eke ata mama Kati alobi loko talobi justice nzambe sala batu wana bakoti nango na likambo oyo bakolia yo yango ndeko nanga tambo na kobanga nzambe po Yesu masi a protéger. Et puis zala na connaissance ya molimo lero telemi ko s'engager pona ko bundisa bato baza na niveau ya spiritualité mo ya mabe o baza sans pitié o ba melaka makila bato fo yé ba spiritualité nini oyo esimbi yo po olonga bango nasi to comprendre yango na suki wana pona lelo nzambe azana moko na moko et puis relation nyonso o kozwa ezana camarade po bosila na camarade wana linga ozala na raison so oza na raison na o ata bafundi wapi baolonga ote bakolonga ote Évangéliste Ekuchu kaka ndenga kufi boende lena moni akufi na oki pasi ngabi yende mutakufi noka ki pasi makasi na mutema suka vidone na tala mwa kala atiaki mwana mobali moko awutaki na ba science okit abandaki ko akoloba mambo basala akuna oyebi bato bawuta na ba science okit o bayaka ko dénoncer bato ebele babongo la rapea mutema pour de vrai misusu babongola mutema pour de vrai mais suka nango lokola akoyeba pe ba pratique te akimi na place ba passer a faux bazonga kasu na science okit lera ko zonga na science okit ba kotinda e continuer mission kuna continuer ka bato wana bakansaka yo bongwani mais obanda ko kosa bango na boyeboy ezalaka bongo bande konanga mais en général makambo o bango bayaka ko dénoncer biso soto oyo kango fe pesa biso mayele nga na zo mayele surtout na lobango les frères baby malgré na oka kazonga ni na monde satanique mais les frères baby a dénoncaka batu nga na bénéfice nango na joie ebele pas frère baby wane na joie siko misala oyo azosala azozwa batu wana bazwa ko bimisa bi monde na bango balinga te balbimisa makambo na bango le batu wana bazoya bazobimisa makambo eleka na monde kuna. Est-ce que batuana ba framaso ba masolo tunasi na batuana nyoso est-ce bakotika yo bakotika ote bande konangai dozo mona ba place liwa ya muntu ekoki koruta liwa ya mwana nzambe oyo ekoki koruta distraction eza nango te
ozo kende nini ozo loba loba na mutu nyonso ke nazo kende États-Unis o kende États-Unis bato msu ba oluka okende États-Unis ba okokate ona ngana loba susa kende kota lupangu o bakabela ke na njili la série le bakabeli yo lupangu na mondimi akabeli yo lupangu il faut bondela tuna nzambe est-ce que lupangu o nazwa to nazwa te lupangu o mutuka o nazwa to nazwa te omoni ndenga akufi na mutuka boy do liwana e deja ba programa kyango na mutuka wana do mutuka ana soki nzamba fongola ki emiso molimo anga omona ke mutuka o eza su mutuka te ekomi sekei nga esalamela biso na ebisa bino bandoki ya mboka tozaki na majese ba pasteur ya bandoki ba yaki basangani na pasteur o abandoi ko bunsanga basali ba cérémonie nzamba bana nga pendant 2 semaines bazo tourner voiture na biso ba tourner voiture na biso yango na ange na ko ibsanga bike voiture o ekomaki sekei pona yo yango ne sala ki ke le tokata sida police azui voiture ake na nzamba longoli na maboko na biso po ekomaki deja na accident muta sala accident na mutuka o aye moko yeba ke mutuka ne izalaki da na molimo ya accident na yebisa bino batela biso molimo ya accident na mutuka po to sala accident to zika na kati ya mutuka papa simoki mba mutayaka kolongola ngo eza esprit mbimba batiaka na mituka esprit ya accident batie na mutuka balongola yango ndeni faut kende pe susu na ba pratique faut ke pe na ba pratique pona kolongola ngo pona kolongola ozomuna molimo accident na mutuko sala pratique na mutuka na yo sala service na mutuka na yo olongola molimo wana ya kufa ya accident ozomuna nzambe aza na biso yango na yaki ko partager je crois que nyonso na lobeli na tala na vérifier soki na bosani et place moko na ngena loba pona ndenga denosa ba faux passer na lobeli yango pona balobi ko asimba kikisi boye wana eloba mana ngata mama de linso na kufi ba loba asimba kikisi yango akufi to yebite vraiment soki eza bongo asimba kikisi akufi c'est que mibeko ba pesi akoki yango te ememie na liwa voilà c'est que mi le bébé ko ba pesa ki akoki yango te e ko meme na liwa mais d'autre part que ba ko linga ko initier ba koki te nzambe alongoli pona ko protéger mwana na ye ake na ba science okiti te balobi ke akokufa mosena nzamba akokufa jeune te ye pourquoi akufi jeune ye mo pa lobaki yango mais wana sina lobi yango peke to eza normal mosena nzamba kufa ata na 20 ans ata na 21 ans azosela nzambe na makasi nyonso po akufi eza mabete mission na ye esi na nkati na mokili oyo menga nzamba bana nga Adeline Sambelaka okoma koko osalaka bolamu liwa na boyango siko mission na nga eza na ntina royaume Congo voilà likamba ko kabwana mwasi on a lobi ke relation nyonso le bozo kabwana linga oza na raison na yo oyo bokabwaneli soki oza na raison te accusation ekoki koya blokola oboyi mutu oyo asungaki yo na temps oyo ozalaki nango besoin mwasi wana akozala pe ndoki te me maloba na ye soki alobi kaka regret na ye ekolanda yo mosali na nzambe ekoki komema yo na liwa voilà nalobi presque nyonso je crois lupangu o bapesaki na njili basaki nde kotala il fallait abondela na ebite soka bondela kito ndenge nini na ebite na lobi te ke lupangu wana ezalaki mabe mais faut ko bondela bakabelo eloko lokwa lupangu eloko lokwa mutuka bondela po eyaka na esprit de mort mulupangu mutuka eloko vraiment boy eyaka na esprit de mort makasi elamba bondela so bakabelo elamba bondela po eyaka pena ba esprit de mort kolo amona biso ba monaki ba sekei na église na lobeli yango pe wana ezalaki esprit de mort bandai ko tambola kati na église wana do ba siblaki ye oyo azokamba église wana eko uta na ba voisin na ye o bazo bondela côté moko yango le bozo bondela côté moko na batu keba yo yaka sala musala na ya nzambo yozo sala ba o baza nzinga nzingo baza na ba église musu côté wana etali bango na makamu na bango etali bango na makamu na bango so bazo bundiso ba olonga ote
baolonga ote yango biso tango tobondelaka tobelaka moto amoni mosantu na sali oyo tozobondela na couloir tozotambola pe na batoilette tozokota totakaka baeglise mosusu te nzambe ye moko azotika bango ayebi ata baosela na bango nzambe te bazosala na bango na ndenge na bango mitali bango ya bango na nzambe etali biso te biso tozoya place wana po tosangana na biso po so tosangani na bandako ekosala biso makelele so batake biso bakolonga biso te po toza na nzambe ya solo bakolonga biso te baolonga biso te so babwakeli biso maladi ekozwa biso te nzamba kotalisa biso yango me tokobondela ekokende bisika bikauki tozongisela bango retour expéditeur te amoi nzambe moko soka alingi azongisela bango yango wana eza ye moko donc c'est possible donc liwana ye eruta na bavoisin ya baeglise pembeni wana po bitumba ezalaka kolo azala na biso nzambe amona moko na moko soki nzambe atalisi esprit de mort aza na posa mutabo akufa te esprit de mort batalisaki bango akokaki kolongola yango te po ndenge batalisaki wana esalaki alongola yango anga kolongola yango bien na pratique zwa mai ya mungwa zwa mai bolimbisi tia mungwa na kati bondela déclarer maloba bimisa esprit de mort ekokende lango sekele na pesi bino na video o basai na nzambe bozwa ba o boboya mitali bino bokufa lokwa basoso o sai la nzambe okufa bi ndeko moka benganga mama Deline bondela pona nga na za na situation boy abikutu na kepa passer na biso abondela pona nga passer na bi ma sœur nga na ote abino ka lilobo na ote abino botiaka na pratique bondela bosala ba jeune po nga mona na bitumba makasho na baksisu oya yo ekozala nga bitumba double aza na raison bitumba tozalaka nango ozobondela pona mutu bitumbe ya pa na yo na betela bino baobolanda anga bitumbe ko ya pa na osko yo siko le batu wana bazo fena tebino video mo awa azosala ba prière moko azopesa témoignage bi mutu azalaki na situation boye na bondeli pona ya biki siko bato balokaki mutu wana situation wana yo bondeli pona ya mutu wana biki bato wana batiki yo baotika otende konanga baotika ote yango kolo aza na biso na video o nzambe amona biso na ke na video musu na osala kasi ko pona mamna mona ki pona Constant Mutamba nzamba mona biso merci kimia na Yesu eza na moko na moko tozwi mayele si tu basali na nzambe si tu muto bondela kapona muto kamba ketonga zala mayele yo oza mwana nzambe bango wana ye batu mususu badenosaka batu ndeti ba Roger Baka baza elongo na batu wana tiko yo landi Roger Baka na monini moko awa azobake ya soutenaka Roger Baka voilà azobake ye asoutenaka Roger Baka boze na tela binonso na mona atotika ka minute lekebele ye moko azobanga na soutenir ministère Roger Baka boy ozo soutenir ministère ya mutu est-ce que oyebi mutu wana yazo dénoncer bato landi po bandi ko dénoncer bato yazo dénoncer bato wana po azana bango balingi ba mbuye bana nzambe azana bango elongo yo sikoyo ozana ona bango to ozolanda ye bako take yo ye bako atake te Roger Baka bimana basebele Roger Baka sala ba bêtise ebele sa kufaka azaka na bomoy po ba otake te alobaka makambo contre ba Marcelo Tunasi kutu leona mona nde tondira tika aloba makambo dénoncer bato ebele ba Moïse Mbiye wana bataka ye te poza mutu na bango Roger Baka za mutu na bango bako atake te siko yo koti ozolanda makambo Roger Baka loba ba inisio okota na groupe na bango wana batiki yo batu mususu tolandaka na otanga bakombo na bango te bazalaka pe bato asanso kiti kala bakoma o dénoncer peut-être si bazonga kuna ebele si bazonga na monde wana na yebisa bino vérité ebele si bazonga na bango na monde wana akangola maki akanisaki akoko kangolama akangolami mais lokola akimi pa nzambe o asolo te ayebi nzamba mpuntulendo te ayebi fumu isu te ayebi fumu kimbangu te donc bakozongisi Yesu na monde wana bakotika eka continue kosala ka msala po bato bakwa kake esi abongwana mais abandolo bamanga msusu mamso akosa bino bazebele abalobaka we poka ngana lingana te ko yana likambo mutu ta makambo alobi bo bokeba na mutu oyo na linga biloka bon te Saint Esprit moko asala musala ngaso na onda na tala ngaba mutu osi azonga
sa zonga na ye na monde wana sa zonga na ye na monde wana ozomona sa zonga na ye na monde wana ozomona nga so natali naloba apenza bongo évangéliste elonga nga vraiment nazalaki kozala pourye makasi na nde koloba te évangéliste elonga mpenza bima na monde wana me azonga te ye mpenza azosala ya solo na bande koloba bongo ya mpona évangéliste elonga ngai na nda oloba bongo mais leka ye kosalela nga video moko akritike nga boye na kamwaki yango mutu oza na nzambe avoya kosala video contre mutu fo kota na mabondeli otuna nzambe makambo ya zoloba eza solo to eza lukuta mais otuni nzambe to yekamba mo taka eza bien tata muke ozomona esika siko na koma pe na point d'interrogation pona ye ozomona mais nyonso te o bawuta na monde wana bazonga nyonso te eza na bato mosusu nzambe amemaki bango na monde wana mpo bakende komona makambo kuna po baya ko dénoncer yango ozomona eza vraiment ndenge wana nzambe aza na biso kola aza na biso na video oyo merci kimia na yesu eza na moko amen.